$20 ti likolo ba obligé mutu montant te to ba keno to zaboye to ba na $50 to soki na $50 to ba na bona inga ba la pena $50. Madame Angelica, c'était une youtubeuse. Alors, nakata matanga na eba, to bazana beto bazala informer na makamutu ezoleka nakata matanga ba benga ngoba déroulement. Mbongo ya Sarato ya tostoliaki, to tiango na ba organisation, ya ba polo ba mebele bele, mbongo pe akare le côté na organisation, mbongo ezonga te. Merci. Ba alingi ba mbongo ezonga yemoka a 540 240 akaboyela ba ondenga akaboyela ba. Parce que les gens a télémaki na équipe nationale, équipe na ye, on va sélectionner pour que basse l'organisation. Oui, tout le bango. Bango ba mécène tout le monde. So pe bango ba mécène ba tete, so ba teke ngai bima. So ba teke to monde nango. Chose grave dans le bito longola deux personnes à liste. Melen. Sarato la Karine Mokonzi bazon c'est la bango. Na ndenge nini Karine Mokonzi na sali nini Karine Mokonzi na lobi nini. Karine Mokonzi jusqu'à là banda Karine appelle ça bonjour la famille, boza bien. Bolembu na fatigué. Banda le ba voice wala moko boka Karine sa tata na kata groupe. C'est pas lobi bango nde bandoki Sarato la ndoki achaka bato ba koto na zo. Bongo Karine Mokonzi na Sarato la ezo ekota na organisation pian ekobimate. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato la TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous avez signé la Barça. Vous avez 10, il y a équipe. Vous avez un Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur Sarato la TV, bonjour, bonsoir, ça dépend Bogota, la émission Vérité présentée par Paul Moukendi. Moi, je suis Moukendi, Jemima Ibele, système 4 jours, Yamatanga, Tokole Lara et Longo, Bandeko, Oyobino, Batubozo, Talabiso, Nabiso, Batutozali Bongona, Kinshasa, Tozo, Bongo, Madame Angelica, par rapport à Yaba. Makambo Biwana Matanga ya Madame Angelica, liste Bibi, tout le monde qui bongo j'avais à publier l'émission liste et bateau ba pesi mbongo. Mais chose grave est qui est il faut besoin que c'est la deux personnes mbongo. Deux personnes à mon ami. Tu voyez baba on na kati ya émission oyo. Lelo ba voice bimi na kati ya groupe wana ba finga na kaka.
makambo malonga na kati ya groupe wana eza te tokosola ngo na Jemima Ibele parce que ye mpe azalaka na groupe wana. Voilà, je dis encore merci na ba confrère na nga na ba concert na nga oyo bazali esika oyo. Merci na Alvin, merci na Rit, merci na bandeko nyonso bazali, merci na Jericho Bertos de la presse, merci na mon vieux Kapanga balobi venangai Kapanga mutunanga ya venanga ya kati. Merci l'ingénieur Axe bazali bongo sima ya caméra pourquoi pas na la patronne maman Saratola mon succès. Merci na maître VK de esprit de avocat de Barbas mon ba pour l'instant qui ba lukiyo makambu tokola tatoge. Merci vieux, merci na maman Sylvie Bayena motema ya papa Guy Bayena le conservateur de la salle italien. Merci na Kati Kapesa molé sibana États-Unis balobi olingo le bio olingi ozala kitoko benga la mère Kati Kapesa okosepela vraiment. Merci na bino nyonso bandeko bolanda biso. Voilà Montréal ce que ça même langage nangai fungolanga déjà plateau bandeko ba découvrir Jemima Ibele par rapport ya lisoloti kanenge zalaka. Merci pena Kolo boutique oyo maman Germaine depuis Allemagne. Merci pena maman Nicole oya mbibiso bisuko ba ya mbibino boutique la destinée. Boutique la destinée. Merci Jemima Ibele déjà mi koteli moi na senga ba fungoleza ti et puis au filet là na Violette pour la mona obose comme ya boutique ya mère nanga ya maman nanga boutique la destinée eza pena la direction Gambela Lokolama et pas yemo comme maman Germaine non pour la mafuta ya poto maman Azab il y a tout ici même ba bébé puis baza mafuta la bango ba quête ba ballerine ba sandal nyonso tout dans bilamba ba sac ya uti poto mafuta no esili. Voilà, merci Jemima Ibele, bonne santé. Ouais, Dieu fait grâce, tout va bien. J'espère que c'est Messi. Tu as souffert, hein? Na meli fufu ya pembe, na tiango na mai. Babi nanga so maki moya mboka bo bateka ngola ba gambela. Na meli yango, madame, na moninga, na ko peke. Papa liwa Angelique nyoko liyo, hein? Na ko peke lando linganga madame Angelica. Siko te monde ezaki te tanga kufina ko pekina no lingi po niveau betinga so sa type so yebinga sa omona kilitamba nanga eza ya ko ah te wana to ko sa ba boni te botala Jemima Ibele bien na konti te o nene o mona maboko no te ah seko yebinga onga te muto ayebinga bikela konti to ndimi ngola axe une axe ba mémoire oh una mona kwa ke non na konti bandeko batu nyoso ba mo attaquer ngana ne bandi l'émission Ibele jour on a tout soki na makambo ya bon tsala makambo jour wana Ibele eloko moko lekelinga bandi na biso YouTube balobi ke ba rendre tout ça na YouTube wana to ko sala na biso ezaka ya solo te yo en tant que chroniqueuse impression le kozani te zalaki ya solo oh ezalaki ya solo maintenant de sikoyo bat ba comprendre que toto balolo ke na YouTube bat ba ko kufa wombe ke muta kufa bank siko bat nyonso ba comprendre que ah malba mustolo baka batu oya batu ba ngoni mu pepe e ramasaka msusu liwe ba nota na famille mutu yo lobi na yo et le qui problème alors c'est que to meka pe ko se corriger suba mo pe ke no le comme na ngo rando mo zango ya solo c'est le comme qui c'est to ya kitoko ebi ke no ba rando mo boye to lobele so na yo betinga pe la betinga to to na terre ya ndeni pour la mona ba Kardashian na équipe nationale ba finga ba mena resika ba Kardashian équipe nationale ndo sama mona plus ning ebele na TV mais na boyo mona ba sika pour ngamona mona to ko batala na esprit wana parce que na tangu pe ba équipe nationale ba Kardashian ko ba mbaso za la kate ko ba ba pesa za la kate ba made za la kate ezaka lango te mais lelo ya biswa mama e ko pela randa motema ba bela équipe na selemba na saka mninga langa bo mona ke bloka la surtout ce n'est plus bien alors ceux ba ngo ba lobby ki bongo bravo c'est à louer et c'est bien voilà Jemima Ibele nazo na live moko avant madame Angelica Kufa za live moko salaki alobi akocha Karine Mukonzi c'est na congélateur maman Charlotte na congélateur mais lelo oyo ndiko na biso moli moni pe mona kimia azali bongo na congélateur mais bato ebele bazo juger yango moi bien te Kenny kasi tabi ndere bayuki et botango yo balika mubo na YouTube et nzamba likolo pas au mona quand toi tu parles aujourd'hui le bon on est dans YouTube
tout ça na te ba YouTube existe. YouTube existe oui mais na kata YouTube nzamba ça. D'abord linga te mutu o lobela malheur pour na ndeko na. Madame j'ai qui parti. Le tout à la kamabe tout à la émission o asala qui dans le passé te. Tu vois les émissions que madame Angeka a ça qui dans le passé to me campé. Elle n'est plus. Si nous causons son ma base à la mise. Si nous causons émission madame Angeka les asa. Même si ba courage tu me souba les soutenir. OK. Parce que ne sauve pas à ça que ma bé. A blessé que ba ma bé ya. Tout ça là-bas tout. Je vais bien aux amis toi quand les réseaux sociaux. Ba rendre tout eso ya na réseaux sociaux. Ba bassine na bande ko mibali. Cause na weza la gagner. Bon, cause na cause peut-être que non. Yo za ngamba muto bango balinga te. Automatiquement ta bosona te bokomba minemi. J'aimerais bien le saut ma victime ya bolingo. Chroniqueuse moi mobile. Jamais. Bagwa mobile na ngai baguna bango te. Mbai na ngai linga ba fille ya manette le kwa ngai. Mbai na ngai za ba fille mo. Ti na vege te pousse na longoli lunette na mona makasi. Et pousse na longoli lunette soko kangi o na mobile faut otala ke mingi o balika tala kanga pousse ka teleka ngabo kamo akozongela nga de faire numéro. Le mobile na ngai za baguna moto mbai na ngai azali taille S. Abaguna bango te. O comprend abaguna bango te. Donc on t'appelle mobile moko pété. Mais batebele parce que ba cause ya ba rando ya internet ya bolingo relation tout le monde boyo boa kakaye ngana ko mo boa kaya le trouble ba mécène ba lokwa basa ndumba aye pa na yo aye pa ne poste ne taka kombo na ye e lobama net nga o mata o kita mettre veka je bonanga esprit libre autonome kasi za bongo te c'est na moni yo boa ki ngana mo et là le quoi mon grand frère Dadi ma bibi mokoda mumbe na kata Paris wana ya na nga propre motema bébé c'est mon grand frère so so ko mo boa que non c'est pela kutu parce que là ya na nga po ko mo boa que fule linga ya mabeza te donc les lobos to comprendre le cas qui toi na wenze yo teka tomate ngana teka ndembi yo teka matungulu na mutu ba osomela ndenge na ye donc so mutu mutalinga ko amsusu yo baka ndenge otunelo code ya ndenge otunela ngate c'est ça ndenge olingwe ya ndenge olinga ngate amsu yo ne boza msusu kama qui relation ya petite sœur nani amsu ngate comme la relation ya moi c'est mobile donc automatiquement ngana ndo lia ko leka o donc tout se comprendre action yekelo ngozo bo ngana nga ko mina relation ya ngai moi c'est mobile yo ne eza petite sœur na grand frère c'est tanto lia ndenge ya moi si ya o rêver que mutu mo boya boka komi osomona que jalousie et bon na tinya lula ngai oh maman papa les goûts et les couleurs ne se discutent pas même si otaka ba tioko ya lingane ba sa chocolat ko ba biso c'est j'ai belle équipe mais j'ai pas la fille qui dérange même si ne boyo otaka maquillage belé ote côté comme rouge côté rouge ngai ne na zabo la taka mo rouge avec le quoi ça n'était ça lango te na ko fika ka me bwene afi bwene et le mwen ngo mais yo côté rouge kuno patiki sur ma casse toi des motos maquillage le binga hier tout ça ndenge mo côté so on va la chemise après même beaucoup tout à la tête tout est longue etikali tout ndenge mo côté même si utaka poudre mais ngata poudre mais taka poudre na so normal na pa ko na nga na ye mobali na nga olingila nka bongo ba tout pa linga nga pa balinga nga pe ka bongo donc tout so to comprendre ka bongo to ba no so na te to no beba na pe te to kaka na bande na ye donc nga na bande na nga na vie na nga na créer ba relation na nga na ndenge na nga so ko pe na vie mikolo ba kesi na nga baby ya sel nga pe koli nga no taka ka bande na nga so no evoluer bongo toza kitoko na YouTube. Merci Jemima Ibele ozana kati ya groupe ya sur matanga na lingi te lelo yo ba voice ko bima ba liste bimi félicitations nani nyo oche $50 ndeni ya contribution papa bon ngai na yebi na monika liste bimi zela Janvier Wata Magali Kongolo zela bato ebele ba na groupe wana sotali be balekingana na babone bato ebele msusu ba na stabilité vie msusu kolekanga bamsusu baza barula carrosse c'est-à-dire mbongo amone nango ezaki te ke non amanke mbongo opesa c'est-à-dire que non mpo na ye amoni ke fa pesa bongo esuki wana te mosusu ke non amoni oyo napesa na contribution oyo mosusu na ndenge na nga moko mpona luka bénédiction na ngai mpa nzambe madame Angeka tiki baorphelin donc kotoya baorphelin na ndenge na nga to juger muté par rapport à ma contribution et puis to landa janvier te nga na connaître janvier te janvier azali banda ya groupe bato oyo nde batindeli janvier ba message ba liste wana bango nde mutu baza mayele te
Parce que Janvier a un groupe. Janvier a un voice. Janvier a une liste. Azala groupe. Nous sommes un groupe. Bon, fin à Janvier un groupe. Azana. Kasi mutu oyo azosalango ozama elete. Siko pona ebisa nonga naza réuni na kata groupe wana pona ba compte à rendre te. Naza na kata groupe wana pona kolela Angelica. Tout ce qui va se passer na kata groupe wana ya kofinga ya kotonga etali je mai belete. Nga c'est na ntseda contribution na nga la disco que non na ebike tokuta la veille to ça mukoto comme samedi. So ile na monique l'écriture mukolo groupe amona kete batu mususu obazala na ya bien tout ça les locaux n'absolu pas bien surtout que n'araba bablo et ça dingue n'absolu pas que non abomango le quoi groupe na abomango abomiango mais ngani na zabo pour venir que bala makamtu la longa te poigne pour makamwa na etala ngate moi je suis venu pour plaire Angelica je suis venu là ibande ni makamango zo lekela et puis jusque là l'organisation ça se passe très bien. Très bien. Et le comment côté baby attaque tout le monde en janvier le bah comment tu sous autant gars tu qui battu $25 et ça lini et ça lini et ça lini te ça lini yebisanga muto kwa leke tu peux olobi pour neto le bon te parce que olobi c'est là Paul c'est là ko pourtant notre temps comme les que tu parfois même total initiateur parce que souvent bakino tu vas pèse ba mbongo to parce que les que tu a télémaki na équipe nationale équipe na yé o ba sélectionner pour que ba c'est l'organisation oui to le bango bango ba mécène oui so pe bango ba mécène ba tete so ba teke ngebima so que ba teke to mona ngo kuna za la kamba transparence na vérité so que ba teke mbongo to mona ya ngo muto bangali mbongo muto parce que pauvre a na liste na groupe na azate muto ala chaîne à vivre la moyenne à yé. Tu te concevoir par la face. Groupe na bino na so gi muto Janvier le belo faut ba finir na groupe na bino. Nanga fingi. Wata. Nanga fingi. Tozo c'est la. Nanga fingi. Azoze la matanga alobi ako te. So ikaka bakundi Angelica akobimisa ba voice nyonso. Ngai je mima ibele pour votre information. Yo muto sana groupe. Nazo mona ba voice ezali mais nazo kota te nazo download te. Mais faut yoka ba voice. Te na. Faut yoka. Eza ebele mususu na yoki musupe na yoki te. Ba mba ko onga na yoki na ngapa fingi janvier te. Donc na ko piko ko belo mo ana kata YouTube awa. Mela na yo. Na ko pe ko yapi na lo mo na kata YouTube app na lo ba te donc na yo kité bon même ça on kulusu ayo kité na yo kité mais oui dans les propos tenus je na yo kité bino ba to bo ça jamais baba ni obo baba kité bobanga jamais na ninyao bobanga je point so ya pesa na pesa te ça noni bobanga na janvier atinde le janvier na nini. Et c'est jamais perdu la peine, jamais dans ma casse. Toi qui peux te sonner pas. Je vais dans ma casse. Pourquoi dans mon maman n'a pas bomba, je vais dans ma casse. Attendez, à benga vie de loin. Oh, j'aime la biso à la Chine, vie de loin. Aveugle. Heureusement que tu as benga vie de profil de star na mboka nanga, muta l'équipe na comédie azate. C'est la classe na passe la ba grand. Et pas bien rappeler maître Gims. Ta maître Gims na kolongo, le muta pesi moko na mboka montre à diamant. Parce que yebisa ngala maître Gims to ande moto longa net té. Donc à classe na passe à Nicolo. Merci beaucoup Janvier. On a la liste on a Karine Mokonzi $200. Oh. Et c'est belle. Yo kana si c'est. Na c'est pas question na ngati. Na yebi osamo. Question ça yanga, ba réponse ça ya yo. Zala l'aise. Toi qui balé 400,000. Na onyo Angelica sala na Chine, na onyo Angelica zala na Karine Mokonzi. Façon ya Karine Mokonzi ko l'Angelica ya mwana. Na scandaliser bino Sala olingi. Ba te belé ba yeba ki madame Angelica. Karine mtaye na madame Angelica na la Chine. Karine mutaye na madame Angelica lelo be pa mise ba yemba ye pour que akoma ki c'est madame Angelica et c'est Karine Mokonzi ko boye bisanga na ye na Karine asali muninga makasi mutu mo boye bana ki te mutela c'est là bato wana balabi ba mbongo na c'est là na ebisa yo ngana zaka na maloba est-ce que yebi ke na bato mususu ba pesa bato ba mbongo na studio ba banga la bongo bimate parce que nini relation ezate Baliango, Azumbongo, les mamans, on voit qu'il y a ça impacté. Mais Karine a pesé de tout son poids. Tu vois comme oh madame la biso, oh peut-être sous la mère. A commissi, sur la madame, faut de l'Angelica, Madelena. Nanga éviter Karine salaka, a fou la madame. Bon ça me pole, comme si madame, madame, beaucoup compte à rendre. Pour dire que c'est un peu ma kimia. N'aime que beaucoup ne pas citer. Bon après la madame Angelica té, parce que madame Angelica qui n'a binoté. Mais pour ça moi semblant quoi?
Vous savez que madame Angélique, vous êtes semblante. Hein? Vous savez mon poignet. Merci. Ah. Merci, j'aime Ibele. Je tiens à merci à maman Yvette Mananga. Madame Nangai. Bon, likez vidéo, bon partager et ça la radio. Angélique Nanga. J'aime Ibele. Tout le monde a bien notre bloc et matanga. Ils ont so commis au Niati live. Condition tolé la Angélique Nanga. Azaki nani on. Azaki nani. Pousse-pousseur. Azaki nani. Ntadiamba. Azaki nani. PD, lesbienne. Azaki nani. Et bon, Nico, Bonibo, ça va sembler. Ah, Bonibo, même il y a sur TV, ceux qui confrèrent là-bas, on console, on a Koufi. Bâtard là-bas, journal, chaque journal. C'est là. C'est là, t'es. Mais quand tu as chaque c'est là. Oh, papa, parfait leur façon de pleurer. Télévision, on a sous des photos. Bah, ça live, bah, pilier. Même si tu vas couper li, on comprend que tu vas couper là qui. Oh, Madame Angélica, c'était une youtubeuse. Alors, nakata matanga na eba ta poto bazana beto bazala informer na makamutu ezoleka nakata matanga ba benga ngomba déroulement. En ce moment-là, ce que mutaye bala mokati ke no tozana place telle, toze to so la boye, ba pas poto ba hotel. Ah OK, ya bolingo en tout cas bolingani mingi, en tout cas boye, merci beaucoup ba dekolanga. C'est la famille boye na boye. Moi c'est la famille. So bo mona ngomba be en tout cas bo melanini ata poison muta kufa kufa na kwena. Voilà. Mais Angélica a côté comme Maïté, avec qui Diamba avec qui avec chroniqueuse depuis à YouTube. Beaucoup matière à monte côté maman hey boya c'était madame Angélica. On a live les personnes bande ko bon match live. So tu vas like. So tu vas like na tiki. To ko lo ba ka ndeba na ko lo ba. OK, merci. J'aimerais Ibele le oyo. Par exemple, il y a un moment où c'est que tout va t'appeler na Karine, ceux qui promet comme Elio, Karine a reçu la terre à terre. N'engagez pas bah benga $200 na zambongo licho, Karine a zo chola. Fatia combien? Moi so gagner 500, nga benga inventaire. So te fait 1000 babi ou nga 1000 la qui 100. La Chine ezangi moto Karine pas zangi mbongo te matika à 200 et 400,000 francs. So ki olingi te saka c'est le kolingo sala. Pour Karine a 200, so banda Karine a 200, yebisanga. Nanga ti 250. Nanga ti 210. Ata $5. Nanga le keta la $5. Boni boko. Tout ça la concurrence te eza mbongo mutu oya pesi. Babi de $20 jusqu'à fatigué. Parce que batu o abonné na 30, abonné na boa pesi. Ma belle ça il a $15. Bon c'est bon comme ça on dit comme grave ndeni. J'aimerais bien. Tu comment que na suka émission na biso. Te bano to que na suka to sakate. To como que to suka te. To suka. Ah. To suka mais to suka. Ah. J'aimerais bien. Liste ça là. Mais pour nous qui beauté na émission. Gaïté. Tout le monde va te passer mon mais chose grave dans le but to longola 2 personnes à liste. Melen. Sarah to la Karine Mokonzi bazon ti la ba. Na ndenge nini Karine Mokonzi na sali nini Karine Mokonzi na lobi nini. Ngaite. Karine Mokonzi jusqu'à là banda Karine appelle ça bonjour la famille, boza bien. Bolembu na va fatigué. Banda le ba voice wala moko boka Karine sa tata na kata groupe. Karine ata sa koso na kata groupe. Yongo li comme ça ko damso ekena deki na gauche faisons ka jusqu'à et pas Karine poani. Yo makile Karine ngoza kandeni yango. Si balobi bango nde bandoki Sarah to la ndoki achaka bato ba konto na zo. Mbonga Karine Mokonzi na Sarah to la ezo ekota na organisation pian ekobimate ekozonga pe te Sarah to la ba rappel na beza $40 na pe susu te Karine pe $200 na te pe comme na maboko la biso to ça na pe organisation bilo ba diaspora bo sala lo bo sala. Basa ba moni ba sala basali sko likambo koto o bakamine na Sarah kawa te ngai na mona ki na lingi na pesa bato ba défi ba ne botala te ngai mona te chaîne oyo ba abonné biso bozala déjà so yebo moni miniature ya Angélica ba tie ba koto bosala ko capture botindela biso botindela numéro na ngeza wana botindela biso ke yango oyo ti bazo attaquer bino bandoki bref yango te na mona te ngaza bona Sarah to te na mona te batebele ba olo ba lo mabe Sarah ba ebile un peu Sarah te est-ce que pour ça la émission na kata chaîne ebi Sarah te pour la scandaliser ebi Sarah te pesa biso ba indice Sarah to na bemi wana na bandal to ozala ba pegi titan bateba Sarah to la ta
lelo betango nzamba matie ba pam au moins la parcours à moto ça que nzamba otombola moto il faut qu'on sepe en les pambola moto pour pe nzamba pambola yo faut pas qu'on la motema ya kento oza kento ya motema do vimba parce que ça la attention ça va pas bien être do vimba na motema on va ko bela pa mo pasuki. Il faut accepter l'homme à son époque le pe ko da tout parce qu'on s'appelle la bonne mninga lobi pe nzamba ko fungola ba porte boti eloko wana mbongo ya Sarato ya tostoliaki totiango na ba organisation ya ba polo ba mebelebele mbongo pe akare le côté de organisation mbongo yozonga te merci donc alingi ba mbongo ezonga yemoka a 540 240 akaboyela ba ondenga okaboyela ba merci Jérémy Ibele pesa biso programme ko ba organisation bosa ndeni na veille mortier lobby vendredi veille mortier lobby vendredi na salle Neema aona inga côté à Sona c'est bac du son au tunkara salle Neema et puis samedi enterrement et lever du corps na 51 mais bah 8h30 bango ba pa moi rigueur te ebike ba auto ça et pour bango pe ba logique donc au coup na madame na nécropole appelé manakimia donc teni na biso za to ça ba la cause parce que madame on te banda qui te balé sur la robe oh noir oh na buto ta pembe madame Angélica la likamunio madame Angélica le bakay loko moko bon et loko to ça mais non ça va polo non ça va polo madame Angélica alinga ki polo sauf que là madame Angélica du 1er au 30 au moins madame Angélica a plus na tenue na sport donc polo na ye jean na ye aleki nzela slim na ye ket na ye kitoko basket ni ya kano aleki yango to do honorer to ça va polo na longa madame Angélica donc likambo ezaka ke soko ye kaka na journée wana ah okisi lobe oh ya nsole hi dernière question to ka bonanga na yo ozolela madame Angélica olela madame Angélica tika na yesa na dax nani ax olela madame Angélica mukim ko talisi ozongi bo elo na ina tuno ya mwana otalikasi ozongi bo babi mutu ka parquer ko wana mutu ka makale ko okoyeba te okaka mutu mo ba c'est toi madame nini detekula papa ça c'est nini o changer mon destination kolela madame Angélica changer et comme ça kolela ke OK na parquer ya Jérôme le test le bibo na ba carte ça va ba carte puis autant de la famille pour obtenir ngo yebem so zonga souté et puis fait kanga déjà identité na yo ça ba village na binoté c'est le moment ça ba secteur na binoté botika pardon botika je vous conjure botika tolela madame merci tolela madame botika ngoto j'ai mai belle question rataki na mission liboso mais nini yango question tozoka bwana na morgue ndeko moko zolela lobi to sala kito benga ngai na fingi yo pe finga ngai est-ce que ezaka bongo asaki nini nazobonde otanga bakombo bato accéléré na te le bakanga na otanga kombo te lo bani na morgue bato bazali na morgue bayebi oh madame Angélica benga kingai ndenge naza boye nga nazofinga yo pe leka ofinga ngai ya tokende yango kaka bongo so bato batuni yo tokende yango bongo komoni bani na na boye ofula bato na chaîne oh on a Carmel tant mususu pour Carmel comme Carmel on suna ye wana oh kasi ye wana te na yo kaite ye jamais nanga na yo kaite yo za na vidéo non kai bongo ti yango kasi bona émission na zo elongi na émission na ngape ana tie elongi mutu mususu te moi ba extrait ba tira pour te prouver que ça m'a solo ka loba ki loba ta son hein ba tia so ba prouver que eza m'a solo que aloba ki bongo ponga na yo ka ti yango te parce que bino le bolela madame Angélica ba voyage comme yo ngana ke boy te na lobi est bozo banga to te na bi abutika mwana ko madame Angélica sa kufi dato ki ko lesko voyage ya kopa mbongo tokende te parce que ndenge da bongo madame Angélica ba ozela pe moi papa sa tata ya mama leki moi nini pouda mama leki donc kope ke pena ya mbongo tokende te boni bo mitema bebo merci Jérémy Ibele continuer monsieur na clôturer on est au bien conclure pardon na moyo ndio lingo tension ko bien te na question mo ngana tout na yo nzambe sunga madame Angélica ba kundeka samedi makampesi moi comprendre na kati ya mboka kongo ya Kisekedi mutu ça libre madame Angélica ne ba kunde topema parce que moi je peux seulement dire non ba dédicace madame Angélica est star
ta matanga nde ekende bata pote bo supporter sur ba live na tout parce que daki vie à madame le comment on ça live était 4 fois soki matière eza bolema madame bo finga su bata maboke te 4 oh bateka ka ba voice bata maboke bata ba star biso pe to ba star donc biso to ba star donc c'est normal moi ba voice ya ka musala ba star au moins ba liste pas janvier faut te dire janvier za ka groupe te mo pesi ba voice mo pesi ba titre yonde mutoza maele toza zoba miso nanga le pas que j'ai ma pena finga ngala fingi oza maele te oza libomo oza bet parce que balaki de $20 ti likolo ba obligé mutu montante soit ba kelonde to zaboye to bani na $50 to soki na $50 mais to bani na bona inga bala pena $50 voilà pesi mbote na Jésus-Christ de Nazareth na pesi mbote na ba ketcha Ibraton tika Ibraton pe na basuka Ibraton beauté Ibraton comme nango donc na pesi donc mikili kité mais mikili donc voilà ba gros bisous na ye ado senga depuis la Suisse FM depuis Paris madame Cosnay depuis Londres, tout le monde bolingage. Ma boutique Oyo, la destinée c'est maman Germaine depuis Allemagne, maman Nicole Landouyepe, bah gros bisous. Voilà, merci Namino tout. Bolingage ma ibele. Karine Mokondi, la baronne. Merci. Voilà. Le bas papa Sangomé Cécile. Merci. Nabino Mandero Bolandaki émission Vérité. Merci na maman Germaine, merci na maman Nicole pour battre ma pessimiste sika. Merci na mon vieux. J'ai Roberto ce de la presse, merci à Alvin pour l'assistance. Merci à Bande Cognos, j'espère qu'il y a un bino. Tout Kabona, Bangezara, Maman Sylvie Baena, Motema ya Papa Guy Baena, les constateurs de la salle italienne. Boutika la malam. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com, site web